combat échanger niveau. Pour ennemi na biso ezali Kabila rwandais, assassin, sanguinaire, violeur. Oza ko massacrer bandeko na so apiller mboka, apindo la bandeko na biso mitu, bazo tuta ba bébé na maboka. Ennemi na biso ezali clair toyebi. Kabila Kanambe, Joseph Kabila rwandais. Yena ennemi a Congolais. Lelo bozwi bo balusi minduki et pas Félix Tshisekedi. Bo balusa minduki asalini. Asalanina. Rapungin nous le présenter à la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudu Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Nazobenga bino pona croisade nene koleka na kati ya Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital mo na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décidé. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudu Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Peuple congolais, de loin ou de près, tozali na pesi bambote na mabota nyonso. Bisika nyonso tout peuple congolais azali na 5 continents ya planète na pesi bambote na mabota nyonso. Biso lelo tokomi mukolo oyo. Avako banana remercier liboso grand Dieu oaza maître ya ba temps pe ba circonstances. Ebele ba kufi, bazana ba salle d'op na ba prison, bazana ba difficulté ba ndenge na bandenge, misu bazana ba hôpital atambuma moko ya pamba ya Novalgine, to ya diclofenac azana ngote. Mais biso lelo nzambe a sélectionné biso parmi ba vivants. Ezateke biso toza meilleur. Tona makasi na biso tona nguya na biso kasi ezali pona mawa pe bolingo na ye nde biso tokomi mokolo ya lelo. Kumisama na yo le plus haut, le plus grand de tous. Seigneur des seigneurs, roi des rois, Azako régner, Azako dominer éternellement. Moutoua kokani na yo azalité. Nasi peuple congolais tous conscient. La situation o ezako le kanambo kanabiso ya 20 ans tous na occupation. Nasi boyebi que le 10 avril marche mourizalaki ya munene marche pacifique. Mais batu balobi trop. Mais bilan en marche on est très positif. Et ça positif pourquoi? Parce que ça qui marche moko pacifique, batu nyon surtout bayebi que peuple congolais azana arme te, azana mbelite, mundu kite bayonete te, oya kuki ko bunda na Kabila. Mais peuple aleki Kabila na makasi. Peuple asimba mundu kite to bimaka to marché. Et Kabila lobaki dimanche Kabila sala communiqué que ceux qui bakuti 2 Congolais, 3 Congolais, 4 Congolais nanzela ou 10 personnes nanzela na groupe moko na coin moko ou place moko ba kangi bino. Alors peuple abima kité, peuple afane nandako. Pona biso ezali échec pona Kabila. Na yebi ke mingi bazolo ba ville morte ne salami mingi. Mais ba ville morte ne honte lembisa Mobutu. Ba ville morte wana yangonde la kisaka. Kemboka wana ezana opposant moko ya munene.
Pour Mboka, il y a 130 millions d'habitants, les pays les plus peuplés d'Afrique centrale. Il y a un mot d'ordre, Mboka est paralysé. Donc, peuple a poni. Au Bible, au Kangami Nase, il y a un Kangami Likolo. Malgré la campagne, nous avons surtout bazo sala pour déstabiliser Félix Tshisekedi Chilombo. Même à peine à poto ba média monsieur dans la parti pris. Mais ça m'a kambuya pamba. Peuple sandimié donc ça mandimié. Yangwana na okai bat mususu bazo lela o ba mususu bazo diaboliser Félix Akimaki a okima neni. Le 3 mars, ville morte ezalaki bobosani ya munene Congo ma paralysé Akimaki te ezalaki mukoloba beta le vieux Martin Fayoul masasi na mutu e chrétien bazalaki na Félix Tshisekedi Chilombo Akimaka te kaka lelo okima toyebi biso surtout ke bandaka la jouaka azala poste moko ya munene na IDPS ezotala makambo ba contact ya ba relation ya libanda azali na ba rendez-vous mususu bien avant ezalaki obligé à honorer yango pour ezala ba mususu Félix mutaza na besoin na bango tant mususu pona likamo quelconque amboka azalaki obligé ya osala ba mouvement wana azalaki obligé ya kosala ba mouvement wana mais atabo diaboliser oh Akimi aokimani pour Kabila na Félix Tshisekedi mutana pouvoir na Congo eza Félix Tshisekedi bat musuba okamona ndenge nini aza président mandat na SSI la ba institution to ba mandat na ngo sila mais Félix Tshisekedi aza peuple aza population ça veut dire biso peuple Félix Tshisekedi azo représenter biso peuple congolais yango nanda leki Kabila pour l'oni Kabila ko sala si longtemps biso peuple to lingiete mandat na ye esi là. Donc bilan ya marche nezali très positif. Félix ane loka ko kimate. Félix aza mutu oyo azo bunda pona mboka. Vraiment courage na Félix Tshisekedi. Place bino presse bozolo ba n'importe quoi. Ennemi na biso eza Kabila. Na batu mususu baza bokomisi ennemi Félix Tshisekedi combat échanger niveau. Pour ennemi na biso ezali Kabila rwandais assassin sanguinaire violeur oza ko massacrer bandeko na so apiller mboka aopindo la bandeko na biso mitu bazo tuta ba bébé na maboka ennemi na biso ezali clair toyebi Kabila Kanambe Joseph Kabila rwandais yena ennemi ya Congo lelo bozwi bo balusi minduki et pas Félix Tshisekedi bo balusa minduki asali nini asala nina Mobutu asala nina Laurent Désiré Kabila asala nina rwandais Hippolyte Kanambe. Donc Félix Tshisekedi marche ezalaki très positif. Courage, même batu nyonso tout babandonné yo zalaka ka ferme, déterminé pe constant na lit na yo. Yeba ki nzamba olongisa yo. Papa Tshisekedi bazalaka 13 parlementaires. Baninga nyonso tout misusu mingi batraisa balia bambonga Mobutu ya ba pouvoir otoza nango lelo ba na mot d'ordre te mais yatikala ki ye moko est-ce que banda président atikala ye moko ezalaki IDPS ya ba professeur ba université lokola ba liao bato ndenge na ndenge ya minene mais lelo bazapi ba kombo na bango ezali effacé ba kombo na bango ezali effacé na mémoire ya peuple congolais mais papa Tshisekedi a tia empreinte na mémoire ya peuple congolais ta bazolo bela lelo papa Lumumba bazolo bela papa Tshisekedi malgré tout baza ndenge mokote munamtaza na asali aza papa Tshisekedi papa Lumumba aza père ya indépendance ya mboka na biso yazali papa ya démocratie ya mboka na biso mais papa Lumumba batia pe ba monument na partout la planète na bisika ebele na exagéré te donc toza clair peuple congolais, Félix Tshisekedi, rassemblement mobimba, courage, peuple aza derrière bino. Yango la lingaki koyebisa bato nyo surtout bazo oh Félix Akimaki aokima nani? Aokima nani? Ye azana armée te, azana masasi te. Mais azo bangisa. Muto azana minduki azana makamuto aokima nani? Yango ezalaki message na ngai. Et pour nous faire bilan, il y a marche à l'église. Bato, ba marche l'équipe. Papa, ba marche nde ya ngomte longi saka.
Moutne surtout a bokonzi na masasi esukaka mabe. Toyebi bien. Moutne surtout ça vu bokonzi na masasi, alinga se maintenir na makasi. Mais so ju bokonzi na ndenge ya solo penda bokena ba irne na élection, vous allez obligé céder. Malgré tout biso ba africain te okaka soni te. Pour l'Afrique balongola soni. Soni ezalaka en Afrique te. Yango wana peuple congolais vraiment côté Bila bobi ke Bila ezali très très positif. Yango wana biso peuple congolais, il faut tous à la vigilant. Il faut tous veiller makasi. Donc il faut tous à la très vigilant. Tous à la politicien ebele au biso surtout toyebi ke baza ba pigeon. Donc so ba tie loso awa au moins ni bango ba ya donc babosani na bandako, babosani ba discours, babosani ba vœux, ba serment, ba sala na biso population. Tous à la vigilant, na sir bomoni bino moko nenge batu bazo créer chaque jour koko c'est la Félix Tshisekedi Tshilombo ba makambu. Oh sali boy, oh aza corruptible. Non. Nanya yebite na Congo RDC mobimba. Nanya yebite ke Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Rwandais azana ba industrie azana ba machine oyo bakoselaka bato ba makambu oyo ba montaka ba makambu pona koluka kokweisa kokanga bato na makasi. Exemple poto bosa na anoki biso peuple congolais Pasteur Koutino Fernando alobaka ka sauvons le Congo. Tu es bien sali soki 9 ans, soki 8 ans, soki 10 ans na prison à Makala. Le loi se retrouva comme paralysé. Car pour na koloba ke to sauver Congo. Nani ayebite. Boye bisangai boye bisanga sikoyo. Ba utiliser kutu na ba pasteur mususu pour na ba créer les problèmes. Ba kenda kokotsa kotiela eba minduki na nkona biro na epo baloba ke ya sala ka ba minduki. Ateksa minduki anenga lokuta nani ayebite ke Kabila na batu na ye na majorité à kufa na pepere de balata chapeau écharpe à jaune marque à la bête nani ayebite bazana industrie na machine mobimba bazana ba industrie na ba machine mobimba okose la batu makambu lelo sko bokumu kokose la o Félix Tshisekedi o boy na boy nani ayebite papa Tshisekedi tana zalaka na bomoi nana yebite bakosela ba makambu kaza mutu aliboma pake na ko beta discours anobeta meeting na ponga bi nani ayebite bakosela ka batu makambu nani ayebite lelo bato balobaki soi-disant le baza ba opposant lelo bakomi kolobake oh boy bakomi kokosela Félix Tshisekedi makambu peuple congolais to na biloko wana te toyebi Joseph Kabila Rwandais très bien ce qui a solo Joseph Kabila alesa Félix Tshisekedi apesa mbongo mais si ba revesa e kala si ba filma yango baloba yango parce que bakoki kondima te ke bon soki bango balesa Félix Tshisekedi mbongo ndeni ba olinga lisusu baza na minduki ba empêcher ba mot d'ordre wana ba ondima te ba oloba kaza mutu na bon poto yebi na yebi mutu moko boye bato ba olandanga bazala na Congo ba yebi akufa comme na ye ayiki opposant mo Christian Badibangi asala débat mo na TV na mutu ya Kanambe ayebisabi oh yo tomone ko na Lubumbashi na ba Fard ozola na Kabila Paul ka poste lelo atie to komi opposant so yaki ba Félix me ba oloba na ye to yebi Francis Kaloma bana koloba awa zoba na Vital Kamerhe coureur de Jipon oh ninga zali wana aza mutu wa Kabila lelo ba Congolais bandima so Félix Tshisekedi aza mutu wa Kabila ba orevese ba bomba ete ba olingate azala na mot d'ordre o azala na lelo azala na ampleur azala na esiko azala lelo ba olingate pour Kabila aza na poste ya élection sala mate ana besoin se maintenir na pouvoir na makasi soki lelo ayebi ka lesa Félix Tshisekedi mbongo ba obimisa ba image po ba sambwisa ye basilisa ye nguya ndenge basilisi ba opposant mingi tozomona awa peuple congolais to bosa na biloko wana te toyebi très bien ndenge Kabila zo travailler
yango moni na ngaki na yebisa bino bolanda batu nyonso to bazolo makambo wana directeur moko boye ya Kabila komo na tel afandaka boye amima Félix Tshisekedi lukuta bato bazolo makambo wana lelo foko bosana te baza susu baza batu ya opposition te bakomi batu ya Kabila bangone bandimi kopesa Kabila asa neti 3e mandat mais aussi mbate po biso population to lingi te mandat na SSI la donc peuple congolais photo keba so boyoki mutazolo babiloka ndenge wana bondima yango te za lokuta boyebi ndenge bakoselaka bamakambo bakosela bato ya basociété civile bangoyi wana outi abimaki dernièrement Eugène Domindongala batu combien bakosela makambo na Kinshasa wana na pesi bino exemple ya Pasteur Coutinho Fernando akufa te aza vivant nani ayebi te bakoselaki makambo pona basambwisa ye nani ayebi te boyebisanga mutu ayebi te peuple congolais tozala vigilant peuple congolais tozala très vigilant bakosala nyonso tu bacampagne to déstabiliser Félix Tshisekedi bato bazolo babongo bolanda bango te baza ba opposant te bakomi lelo batu ya Joseph Kabila faut faire attention na batu wana tu o bozoko bazolo ba mama Félix bongo yango na ngai koyebisa bino pona wana bolanda te ko peuple langa na été peuple là derrière Félix Tshisekedi Chilombo donc pona wana ngana éclaircir opinion na sens wana bana Congo exemple ya situation eza koleka sikoyo pona mutu moko a remplacer place ya papa Tshisekedi oyo ba tchakilaki place mo basalaki spécial na dialogue uniquement pona papa Tshisekedi pona kolandela ba makambo ba élection ningi otambola bien ya premier ministre oyo akozala désigné na rassemblement bana kini bana Congo mokili mobimba donc ndenge tofandi biso nyonso tu boye totali bon papa Tshisekedi akufi siko toluka mutu nini oyo akoremplace totala na profil tomoni bon baza ebele bazo postuler tozotala bamisu bazolela biso toya baorphelin esenga po biso bamisu baoloba fo olenga nko alobi nga na umela na Tshisekedi nga na sala na ye ngai boye tu wana toyebi mais totala na profil ya papa ya mutu akoremplacer papa Tshisekedi totala boye bache olenga nkoi yende mutu azala après papa Tshisekedi atabino moko eza insulte pona Congo RDC donc eza ko sambwisa mboka c'est la honte tout le monde a pena Congo RDC mutu a remplacé papa Tshisekedi eza olenga nkoi ata bandeko na ye propre ba yebisa tete wana esimba teza ko sambwisa famille to eza pe ko sambwisa mboka na profil nini na critère nini malgré tout que papa Tshisekedi aza à part aza l'homme à part aza phénomène eza biloko ebimaka après ba 50 ans eza ba race oyo nzamba azosala lisusu te na mokili oyo toza lelo mais muto fara ata muto ana kozala papa Tshisekedi te mais critère na profil eza important pour na biso peuple congolais ya mutu oyo akoki kozwa ta ebonga ndenge wana ata za papa Tshisekedi te discussion monsieur ezali ono ya ba Pierre Lumbi ndenge nini ye Félix Baponi yaza na place ya Tshisekedi bon nga personnellement nga bogis naza clair bato batala ba émission nga bayebi ke na bukaka ba Olivier Kamitatu na bukaka ba François Mwamba bato tu bautaki pemena ya Kabila ya Rwandais sanguinaire assassin na linga bango te parce que nayebi ke bandeko na biso bazokufa mikolo nyonso na ba province nyonso lelo biko massacrer bandeko na biso bapindola bango mitu na Kasai na Rwandais dans lelo toyebi alors yango wana lokola ba Pierre Lumbi bazalaki ba conseiller ya Rwandais Kabila mais moi alobi ke tam susu Kabila bok asala 3e mandat te biso to se retirer mais Kabila boyi mais to linga quand même asala démarche moko ninga zalaka muto aza chrétien soki muto azalaki païen soki a bongoli motema à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur il faut à dénoncer à tout bela que non
natiki ta msu masanga to kindumba to koiba to nasimbaka bakisi nazali na mabebo natiki carrément omoni ke biso peuple to ko dédouaner par exemple tongai na ko dédouaner Pierre Lumbi pour na soutenir bango te bon mutu mo pa yebite ta mususu pe ba bongola motema ya solo wana entre parenthèses nzambi mutayebi mais soki lelo olenga nkoi bako critiquer Pierre Lumbi mais olenga nkoi pasala na Kabila olenga nkoi pasala na Kabila zaki ministre ya transport batutu bayebi yango ke ezate ke ye a démissionnant mais zaki Kabila nda longola ye balobaka ayiba mbongo ayiba babis bakongole tout bayebi azalaki invité spécial na 2012 to na soit na 2013 awa na concertation nationale yazaki invité spécial ya Kabila yo opposant mikolo uti koleka awa avant dialogue olenga nkoy batumbi pe na ba siège na ye ne batumbaki ba siège ya IDPS batumbaki pe ye azalaki ya kobata mo Kabila zo luka kanganga ya kobatama mais lelo kumotamba wana police azwa policier wana wapi il y a ni député d'abord apostila mutu moko te a voter tout ça clair na postile na place ya papa Tshisekedi ya kufi muta remplacer olenga nkoy eza insulte c'est la honte pour la nation tout est comme aventure alors so yo lelo bozo to ça lit pour na noko na ngazali na opposant papa leki na ngaza opposant quel lit to ça Félix Tshisekedi Chilombo asala nina Mobutu asala nina Joseph Kabila le père il est pas un dictateur asala nina Rwandais Kanambe ndenge nini bato basala na ye bazali botiki bango bolibola tisaye asa corruptible bamema ye puna pa Kabila totika lokuta papa Tshisekedi ayebisa biso soki ba corrompre yo zwa mbongo wana lia yango me ko trahir nation te donc soki tu Kabila pesa Félix Tshisekedi mbongo ndenge baloba soki ngana Félix Tshisekedi so yali aso na olia yango mais l'essentiel à mon amaïla sali yango te mais lebi kala lokuta lia mbongo Kabila te tout dans la clair Félix Tshisekedi nzambe aponi yo zalaka la constant déterminé zala ferme oyebi pe ba méthode nini papa salelaki donc oza lokolo kolandela nzela yango moni nazala besoin ko telemela na solola eza na sens te donc so bomoni mutu azoloba makambu ya ba Pierre Lumbi ya ba non mutu kola Roger Lumbala azalaki ministre ya Kabila alongo atie mwasi na ye après que M23 bomi ba congolais lelo ye na Kinshasa finga Félix Tshisekedi c'est la honte ale mutu anema to fanto betele maboka za opposant quelle opposition bozolo bana konta mabumu na bino bozolo bana konta peuple te peuple ayebi bino te prévano lenga nkolelo ta mona police aobanga nini ceux qui ayebi ki aza libre aobanga nini po ayebi ka trahir population peuple bolanda bango te olenga nkoy eza soni okoyoza na profil te to critère te ya ko remplacer papa Tshisekedi to za la pena sincère to tika ba comédie ezali pe sous message malgré tout naza nazo soutenir ba Pierre Lumbi te mais ezalaki idéologie moko ezalaki important place à papa Tshisekedi esenga mutu moko nazalaki trop surpris donc ya ko kamwa kena mona kolinga nkoy azwa courage ya remplacer papa Tshisekedi ata bino moko ba congolais papa Tshisekedi a kufi muta ko remplacer ne olenga nkoy c'est la honte donc eza insulte pour na mboka eza soni donc ngaso ezalaki ndeko olenga nkoy na chamukila soni ete yo loba onga na pire petit na bana boka batrak okoyi kozala no pe pire petit na milieu moko boye moza considéré te parce que Congo lelo toza na besoin ba musu bazokosa bato débat idée Congo toza no na niveau ya ba débat ba idée te toza na besoin volonté politique mutu ko diriger mboka faza na mutema munene poso to cheka ba langage na bino wana onga za docteur aboy combien de docteurs et professeurs de l'université diriger mboka o lelo bazana ba citoyen ba tsemboka na kao to na besoin ya bato bazana volonté politique ba muté malamu ezali message moko important pour na bino batutu bozolanda biso vraiment ezalaki très important
pour na profil ya mboka eza soni ekoki kosalama te kosimba te ke olenga nkoi nde bozolinga bosala ona ba chambre ya parlement nani anga kondima yango yo olenga nkoi remplacer papa Tshisekedi. Mais c'est la honte. Wana mboka tokomi wapi kiso bolingi bokende kote ya babitakuir kuna boko ba leader ba pigme donc wana ekozala moi un peu quelque part clair. Eyaki message moko important. Peuple congolais yango wana nazoloba nayebi te soki bino bomona to boyoka nga nayebi te naza na bahabitude te ya kocritiquer bato to ya koboya bagrandeur ya bato, mais quand même eloko na eloko eza na esika na yango, étage na étage eza na niveau nango. Donc nayebi te soki bosi bomona mutu moko boye aza jeune to aza vieux mutu bazokota na kipapa aza pena congolais otoyebi alobi ki nazalaka mutu ya parti ya olenga nkoi nayebi te to ya parti ya Roger Lumbala loba batia mo ba 1000 francs batia mo ba 100 francs parce que mboka eza na nzala ndenge kanambe asalaka soki akoya place moko bazopesa ba 500 francs ba 1000 francs bato bayebele okamu moi bato moi 500 personnes moi 1000 personnes baye otala Rwanda ndenge nini baye parce que baopesa bango bayebi ke après wana eza na bato o balata be charpe jaune ya marque à la bête baopesa bango ba 500 francs to a 1000 francs maman nazoloba naza na bato na Kinshasa oyo baza bato ya PPRD ya kufa ya marque à la bête bakabolaka ba 1000 francs soki ya okata moi riban ya inauguration mon place moko to nde bomonaki dernièrement azalaki na parlement awa o alobaki dans 2 jours na akonommé premier ministre okende bato bazoyemba banzembo bato wana nde bapesa bango ba 1000 francs donc aza impopulaire na yebi te soki boyebi eza na bato to awa na poto na Amérique to na Europe eza na baparti mutu azoloba bango ngana azali représenté ya parti ya olenga nkoi awa ntango mosusu na mboka boye to na boye nga nayebi te donc eza pasi mpe mawa donc neti Roger Lumbala pardon cesse ya koloba ke yo oza Tshisekediste yo Tshisekediste te yo modèle na yo ezali Pierre Mulele na Savimpi bango ne bainspira yo na ma rébellion parce que oza rebelle oza na makili ya bacongolais sanguinaire assassin criminel obomi bato na M23 lelo sozi audace na Congo mboka tokomi wapi mutokola Roger Lumbala to tika lo babongo na Congo donc ils a participé mawe moi peuple congolais tous à la vigilant tous à la très vigilant tous à la vigilant la bato kola ba olenga nkoi bato kola ba Roger Lumbala baza ebele mona tanga bakomona bango ezate musudo ba parti politique ya malette donc ezata na membre moko te ngana osala makambo te nazo loba boete na muluba te naza mundu batanga ko diaboliser to IDPS non ngaza mongo de père et de mère naza mongo à 100% de père et de mère mais na linga papa Tshisekedi depuis na mwana muke depuis to bano koma na ba âge ba 17 ans 18 ans 19 ans to ani ko comprendre mokili na comprendre que papa o azobundela biso mais so ezali lelo bolandela makambo ya mboka kobundela na ndenge ya bacoterie tribal na ndenge ya tribalisme eza pasi pe mawa peuple congolais tozala essentiel toyeba déjà ba oyo bakei tonga totikala kaka boye na mbuyema nga na obanga na ngai te na sepeli kutu na mona ndenge baolenga nkoi bapesi vrai face na bango po eza bizali balatika bizaleli na bango ndenge bazalaka oleba yaka kokosaka na kombo ya peuple nzamba bimisi bango polele batieli bango baloso ba pigeon tomoni ba manifester vraiment peuple congolais de loin ou de près tozala na bomoko bao bazobunda liti ya solo tobunda na mutema moko na pesi Raf Ngindu Congo Promo Raf Ngindu oto tikala na kaka moko professionnel Raf Ngindu Congo Promo bambote trop bisiko zali na Boston
na pesi Hendrik Basila oyo anga moko pe bambote ya trop na pesi batu nyonso tu oyo bazobunda komba ya solo to lembate tozala déterminé elonga ezali quel que soit butu eyindi tongo etanaka kaka yo moko Félix Tshisekedi Tshilombo vraiment courage kotala te ke o batu balongo esalelo omote tant papa Tshisekedi azali na bomoi a vivre ba trahison ya ndenge nyonso lelo azate kozala ndenge nini toyebi ndenge pasaka na mboka na biso donc zala déterminé zala na courage tozala sima na yo nayebi ke victoire ezali parce que Bible lobi oyo ekangami na se ekangami likolo donc ndenge peuple bandimi yo moto oboya yo azali te omwe yo moko bebisa omwe yo moko tambola contre ba volonté ya population ndenge na yokaki yo peuple eboyi kora papa Tshisekedi eya yo pe ondimaki yango logique wana ya koyoka peuple nayebi ke kozala bien vraiment kimia ezala na mabota nyonso tozali na besoin ko éclaircir mutu mo aza na monopole ya koloba za te oya koya biso plutôt koya donc bye quoi donc peuple congolais yango wana omoni il faut tozala ya kotelema tozala vigilant mpona tozwa destiné na biso tokoki kotikela bato moko te ya lokuta bazoloba makambo ya lokuta na kombo na biso e basalaka yango te baza mokie oyo baza kosala bongo mpona intérêt na biso population par exemple ozoka muso oyoki moto alobi ba biloko ndenge wana kotala ete supprimer message wana to video wana kolanda yango te ya bozoba donc Félix Tshisekedi asali communiqué ke bato babima marche azwi ndenge moto azoloba o abimisi baosenga bana babola bana balala na cimetière après na nsima ye mo akimi mais Félix baza mwana mobola papa Tshisekedi aza na liste ya bamiyibi te oyo batiki bayiba bambongo mpona nini mpona bana na bango non Félix pa azobunda mpona mboka mpe mpona vi na ye mo mpona mwasi na bana na ye donc soki moto alobi bongo bolande te oyebilaka eza lokuta ya kobimisa bana bato mpo bakufa me ye moko amarchaka ntango amarchaka bongo andima liwa peuple congolais vraiment eza pasi eza mawa na makambo tozomona o ye moko asengi bato babima kozwa bana bato bana babola lelo ye moko akimi peuple congolais Félix aokima nini et puis combien de fois peuple azobima kaka te po Félix apesi mot d'ordre peuple azobima d'abord ya liboso mpona vi na ye moko vi nini biso peuple congolais toza nango po soki balobi tobima po tokende kozwa liberté na biso toboya tofana bandako na vi nini et puis moto azoloba bongo atindelaka bino combien mawa nini yaza nango mpona bino tala ozoka moto azoloba o no ndenge ezali awa ndenge totala lelo na mboka kutu ndenge ezali awa balokuta moko ezanga ntina ezanga mituna makolo bolanda bato wana te o ndenge toali awa biso naza na respect makasi vis-à-vis na diaspora na biso bisika tu bozali na monde oyo boza komarche na baafrique du sud na bangola awa na belgique na france partout en Europe, en Amérique, en Canada, aux États-Unis, partout. Bisika ba vrai combattant bazalo baza ko bunda. Vraiment ba respect na bino surtout na choc nyo sur la pression tout bobanda ko tia awa. Mais lingolo ba teta bo tia pression lo komi koloba. Yo sale bo komi ko sala ba message à lokuta. Oh di biso to kota garde à vie. Est-ce que Katumbi a kota prison? Est-ce que Félix a kota prison? Bandeko, wala to komi wapi. Nga zoloba pona Félix Tshisekedi to komi wapi. Tangu yo zoloba bongo bana ya papa Lumumba ba koloba nini. Après 40 ans to moni kindoki clair boy na moi. Mindele toza awa na Belgique lui Michel Asali message alobi clair que après 40 ans bandimi ke bango baboma papa Patrice Emery Lumumba. Na miso na biso ba congolais na miso mokili mobima nani ayebite siko bana ne ba olobani garde à vue na yo leki ya papa Emery Patrice Lumumba soki yo lobi ke biso bana poto to bundela kimboka to kota garde à vue po sala nini
bana poto baza ba vrai bana poto baza ba vrai combattant babundaki bitumba wana po bayebi ke bandeko na bango baza na Kinshasa chaque jour bazo benga kaka toza no vagine te maman za la maladie maman totinda ordonnance bosomba kisi kuna donc de mutungiseleki ya makasi yango na population eza baza conscient que photo bima poto zo indépendance ya bandeko na biso. C'est ça. Alors yo so komi koloba konga na kota garde à vue mais garde à vue na kutu bokota ke ezalaki po bakanga bino ezalaki mpona bakalme bino ezalaka mpona bakokoti ntango na 17h na minuit bobimi to bokotaki na herbe na ntongo bobimi na yango wana obeta ye na kati ya garde à vue wana oyebisanga garde à vue na yo eleki garde à vue na yo to pasi na yo eleki ya mwasi ya Arma Tungulu oyo baboma mobali neti lelo corps emonana te. Okoyebisanga garde à vue na yo eleki ya Pasteur Coutinho Fernando. Okoyebisanga garde à vue na yo eleki ya Papa Tshisekedi oyo batreta ye mutu aliboma bakata ye babilama makili ezotanga ye na misu na zolo na matoi na munoko. Okoyebisanga ke garde à vue na yo eleki ya mwasi ya eleki ya Floribert Chebeya to eleki ya Papa Kimbangu to eleki ya 12 millions de Congolais au bazo kufa du matin au soir. To tika kokosa batu jamais komona mutu ya kobunda bitumba alkoma koloba au peuple congolais na bino bana poto biso to kota ba garde à vue nani atindaki yo yo mo mutolobaki yo ngo bundela mboka ezaleti ngale ona lekaka na ba émission na sala ba émission na bunda po na mboka so bakutika na ndela ba betinga masasi gloire à Dieu na ngaka ko bundela mboka po bana ba congolais lobiso batangi ba classe so bazongi mboka ba vivre na oyo muke o nzamba chapo na Congo. Donc na sens wana mais nazo bunda te parce que bina bisa bato moninga bogis na leka na TV na bundaka nani atindinga eza soni sok molo ya komba ya yote do yo bino bolo bana na compte ya libumu do bozolo bana compte ya bo sala ba komba moko ya libumu bozolo kabino moko bokoma koloba na tindio obi combien de Congolais bazokufa combien de Congolais bakufa le 19 au 21 janvier 2015 oya ba fausse commune à Maluku pona baboya ki ba modifier article 220. Oui, combien de Congolais bakufa le 19 au 21 septembre 2016 o ba photo ba image moko impossible o bazo kufa lona ba kasai bazo kufa na Congo na malade na banzala yo kaka ndo yo lo ba première fois onga na sufina la tinda kiyo papa tika oza combattant tika yo kanti yo ko intoxiqué batu ke oh Félix akota prison mais tangu yo bana ko kota ba garde à vue wana Félix Tshisekedi aza na Kinshasa zo marché yo le kieta. Et tant que vous avez un sens, vous avez intoxiqué votre poto, comme si vous avez un poto avant Félix. Tika bakidi bako. Félix Tshisekedi Chilombo, Nzambe a ponié. Donc, yango na ngai koloba susu pona éclairci na point. Pour muto bundela mboka ya solo na mutema moko akoyebisa batu teke etanga na kota garde à vue na tinda kiyo. Tika na yo, pour mutu mota tinda nga bogis. Na yaga na ndenge na mo. Il faut na yeba ke tangu na lobaka. Soki lisas ezwinga gloire à Dieu. Soki penga na lisas na pe ezwi bango gloire à Dieu que le meilleur gagne.